Capage TV. Capage TV. Monsieur Nzamba lobi que ye azan un problème moko particulier na ndeko na eta obenge d'ailleurs frère abina frère nanga Mike na problème na été to yemba ensemble to passer jeunesse ensemble s'il faut que kana maloba wala c'est que bazan un problème ti et na moni conférence de presse sous ya pasteur Mike na poto il fait la même chose au bazan un problème ti mais qu'est-ce qui se passe bazan un problème ti mais ndeka utolo bawana ba équipe kabwani ba oba sa promotion à Stade des Martyrs et à pasteur Moïse ba oba sa la promotion à Zénith et à pasteur Mike Alambay ba kabwani towe komi bombati baza les deux meilleurs na musique chrétienne en tout cas baza au sommet bande comme Souba Limbisanga bango pe baza ba mama Laure Mbongo ba frère Michel et les autres bango pe baza mais au moins au sommet ça ne sert à rien ko kangela mutu kanda durant toute la vie to kango ngano to sola kakati liwa ngana yo kakati na kunda isa balangage mabe makasi ya koloba maman c'est-à-dire yo kanga batutu bando motema na wana mazite kangi mais wapi place o nzamba roleka pour que apambola pour que afungwelo makam place ezate parce que okanga makambu nyonso Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Posa déjà yako sepela. Vraiment disponible à un prix abordable. Place de Sozali au Bengi, bon, il y a aussi des lois. Je te dis, recommander à ne pas mettre dans Zara, la bandit, les affaires pour la bateau, la pomme à mi-corps, posant la règle douloureuse et style, ça sont calés pour des styles ici par là. On a vraiment la pomme pour les autres dégraissés. La recommander pour maman, salé la taille, zoma au jan, sinon des bangomis sur l'arabe. Et ça pour la baroudi. Papa, ça est la ceinture. On l'a tiré en chemise, on l'a tiré en sport. Et ça nous vient pour les autres traités, surtout pour le monde. Très disponible dans la gouvernance. Sur la tire robe pour charme. Sur la tire pantalon pour sur la tire robe soirée. Aucun déplacement. On l'a tiré aux âmes dans la tête. Donc, s'il y a les vidéos qui va jogging et sport, ils sont très disponibles. Ils sont très avantageux quand on sait dans le sport. Parce que ils ont protégé et puis ils ont éliminé la graisse. Les jogging, ils ont la couleur nuance. Au moins, il y a la salle de sport, mais la salle de sport, et qui ici fait essayer de faire sur le web. Essayer de faire sur le web. Voilà. Avant de donner une ceinture au Kandiago, pour le fan d'abord pendant 8 heures du temps, dans le mot, il faut que ça, la ceinture est dans la rap, ma maman. Les affaires pour la papa. Pour moi, nous avons maman capache, la caméra kitoko, nous avons tout ça dans le sport, on a qui et on a la caméra. Et dans la période, on a pas fait de heureuse et là, quand on voit maman pour le sac, ils ont pas au jam. Et ça, la Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille Nabino
papa maman aux na bana aux a besoin ya koyeko l'anglais gratuit en ligne na Zoom kaka au côté au s'intégrer au comme mbana moko pe ko landa ba cours na anglais et puis ouverture totale pour na bato balingi batangisa bana na bango pe bato balingaka ba continuer ba cours na bango na Angleterre Londres fongoli ba porte nango soki ozali ofandaka déjà na kati ya Londres inscription eza gratuit kaka na agence na biso oyo bozali komona oko contacter bango ba numéro eza wana o s'inscrire o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Capage Télévision, bienvenue dans Banda Kunabino. Merci et belé na baronnios pour soutenir Abisso. Tozala te, bozana biso toujours ensemble. Nzambe ya pambola baronnios va prier pour Nabisso. On a beaucoup de combats, mais le col Nzambe baza au-dessus de tout. Nions ezarani les sans effets. En tout cas, ndako nyonso ya rabapa izarana bénédiction nango to yambi papa Serge Dioka évangéliste et toko solana e masolo o etali bana na Nzambe Église Corps du Christ to robeta masolo nyonso ya actualité toko solana papa Serge ya komema mikumba ya na Nzambe nyonso na mukolo na lelo Nzambe ya pambola yo mosai na Nzambe Nzambe eba toujours pour la ni ko bandana basali na e parce que mambo ezalaki ebele mbote na yo et puis bienvenue na Capage Télévision. Merci beaucoup mbote mingi mama Capage. En tout cas, c'est une grande privilège pour Nabisso ya ko participer na émission kozala en face na yo. Vraiment. Mbote na ba milliers de téléspectateurs au Bolanda Bisso à travers Mama Capage na Capage Télévision. Okay. Merci. Papa Dioka, ozali évangéliste na église Pain Divin. OK. Ezali wapi précisément et puis au bandi na kati ya Pain Divin depuis quand? Merci beaucoup Mama Capage. Naza évangéliste na Pain Divin et na commune ya Limité plus précisément na quartier Kingabwa. OK. Na avenue Kaimba numéro 24A de Esika Ezwami na bandi wana depuis jeunesse na yango mais peut-être par rapport à la question il faut na le place ni na uta place voilà c'est un peu ça naza mwana ya Bethel na sambeli na Bethel ya na cellule na biso ya 10e rue Limité résidentiel. Nous sommes à Limité. Oui, na Limité. À part au central ou à Koidro, oui. C'est l'île Mokoza na évité ce utile le ezali ezala qui juste moni na rond-point il y a 10e rue résidentiel. Ni chose ngo qui n'est pas président. Na point wana na sambeli wana to yaka olungwa wana na résidentiel to yo koma na industriel na 10e. Moni place lelo église ya pasteur Joël Francis. Joël Francis est commis. Ils ont un maï mauvais à Pembe Niwana. Bandeko ba ibi limité côté na baso iba juste na sima wana. Et après wana na qui comme na église Jésus-Christ la vie. Transition là pourquoi? Kendumba molimo ndeto luba. Bon ils ont ndeto na lingala oui. On se retrouve à quitter. Beaucoup Nazaki juste frère oui frère Sidi quand même Nazaki na équipe évangélisation et tout mais Koloba Kinduma Moli mon nom parce que toute bonne chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Nzambe moi ebaki pourquoi il fallait garder au dame mais pas non pas tout non voilà tout Kapashi mais il s'est fait que na komagi kuna en tout cas kuna na Jésus la vinde vraiment c'est Donaki et puis na komaki même consacré comme état berger évangéliste et ainsi de suite et par après tant na poussani
et loko mo matinga na motema ke na senga officiellement ce na koyi komeka ko banda pe œuvre à côté. OK. Ndina senga ki pe officiellement et puis on m'a accordé dès lelo nazana ndina émission na pain divin. Donc c'est un peu ça. Depuis combien des années? Pain divin à peine oui donc ça 2 ans. Ah, ok. Bobandi cellule, Bobandi, Boassoir Ango. Pasteur principal, les années. En tout cas, Tozali. Binonion, c'est vous on a même bien des calendriers. Boponité, Mokumbi. Zambi, s'il faut, Azala au moment opportun, mais pour le moment, Tozali sont au bon. Ok. Merci en tout cas, frère Gino, frère Serge. Voilà. Merci d'avoir Bazolanda Bisso, frère Serge, Aza évangéliste, Nayeto Sola Mambébélé. Tout le monde va image mon repésa balancé à on a évité ceux qui point de vue les Nini. Tout le monde qui en pleine conférence, il y a Dadi, place au Outi, pasteur Moïse, à offrir Moutoukana, artiste comédien, mon quoi, c'est là qui va promotion et belé, et l'objet super bateau, presque. Est-ce que l'église du coup les ana bateau ba kembate est-ce que va point d'interrogation parce que la Bible n'a pas molinaye. Deuxièmement relation na bango na pasteur Mike so biso toza bateau toza la promotion la petit berger mbote so to sali le 27 juillet au sala le 19 té et comme pena JB na wera de zapena bongo to voiler passe fasté biso to sali ya Mike Arambai bateau ya Moïse mi ba bengi biso té ba pa sali ya Moïse mbi en tout cas ba ya kata na côté Mike Arambai. Voilà. C'est là yo évangéliste Kolobani. C'est pas une bonne chose maman. Voilà. D'ailleurs ma bonne relation entre Bana Nzambe. Mais ngala ozoka na maloba par rapport à la conférence de presse ndenge zoloba. Voilà. Et beti bat mabaku. Et beti mabaku ba pesi ndeko musumu tuka. De kota tu Séraphin. Tu Séraphin. Quand na kati ya conférence de presse wana Monsala Nzamba lobi ke ye azan un problème moko particulier na ndeko na eta o benge d'ailleurs frère. Abina frère nanga Mike na un problème là été to yemba ensemble, to passer jeunesse ensemble. S'il faut que kana maloba wala, c'est que bazan un problème té. Et na moni conférence de presse mususu ya pasteur Mike na poto. Il y a la même chose au bio bazan un problème té. Mais qu'est-ce qui se passe? Bazan un problème té mais ndeka ucholo bawana ba équipe kabwani ba sa promotion à Stade des Martyrs et à pasteur Moïse ba sa la promotion à Zénith et à pasteur Mike Alambai ba kabwani. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a otiko sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme kwa mwa rose bokomi ko 6 épisodes là pour ko pepisa munoko te Rude Beauté a yebiso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekopebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Place biso eza place à kobunga te soki okomi kaka na poma te Ozanas eza place à kobunga te omoni kaka na recitrin place onolela bidele na cititrin wana oyo wana tout droit otuli kaka a Rêve d'accord kaka na Rêve d'accord wana malandi 1 yango wana
restaurant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Pasta boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis Erninya. Ah, capache pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fan. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Basi na yango makambere mboka remontada. Ya ko remontage penza. J'étais capache mais comme kopianga ça. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui traite à sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona mote. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko ezo sala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement les os circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis déjà Monique maman Kapashi aza côté Moïse Mbié balongola la rouge yo da balongoli comme aza côté mai yo za muta mai donc comme pe bande musobe baza côté kuna moi ba leka boizati et kolanda la maloba na bango s'ils sont sincères na mitema na bango que Dieu soit loué, c'est une bonne chose ba na nzambe selon yo baza sincère ya jini na zana moi difficulté maman Kapashi pour que na baso baza sincère ou pas mais mitema na bango yebi na bande konde bazola na balo ba ke ba na problème té mais loko uti loba très important lobi que yo déjà aux à côté aux à promotion à Zénith moi ba bengo la promotion à Stade des Martyrs tu sais qu'il y a un problème mais en tant que ba na nzambe problème ko koya bato ba ko swana bato ba ko discuter bato ba ko za ba divergence ya ba point de vue ngana o mona ngo to ki de na gauche maman Kapashi habito ki na droite mais totika lika bandeko tika famille donc ils ont une bonne chose bazala toujours ensemble les pour la gloire et nzambe ce martyr eleki malamu soué na biso za eleka malamu Zénith kuna pe eleki malamu donc pasteur Moïse alobi après martyr qui pe Zénith nyo soué eleka malamu za pour la gloire et nzambe mais ezala une mauvaise chose qui pe Zénith c'est pas au date alobi juste après et Mike il est pas au pesa déjà d'ailleurs mais il ne veut pas que AP Sango ezaneti badati balai tout ça auzila oye les et puis aya au chadat donc c'est un peu ça et ça elo malam base à l'ensemble
eza malamu bana nzambe tozala ensemble ke oyo aza na gauche oyo aza na droite ce n'est pas une bonne chose eza kokumisa kombo na nzambe te ye moko atei biso réconciliation atei biso amour atei biso tozala ensemble à combien plus forte raison mon sel nzambe te mana cher ote aka amour mais ce yo moko ozo pratiquer en moté parce que la meilleure de façon à côté ya bana nzambe eza ba vie na biso moko koyibate mais pasteur ye mo place à sala ba ki ayibaki kobomate ye moko abomi ça ne sert à rien maté a nyoso ote za na tina moté bango mi balé ko za ensemble lelo yo toro komi bombate baza les deux meilleurs na musique chrétienne en tout cas baza au sommet bande comme sous balimbisanga bango pe baza ba mama Laure Mbongo ba frère Michel et les autres bango pe baza mais au moins au sommet parce que maman Kapachi ndeza boye na YouTube ba chaîne ezebele mais Kapachi TV et ça au sommet c'est comme ça donc baza likolo il faut baza là aussi ba exemple oh bah jeune musutan ba ya na sima et surtout que baza aussi ba pasteur pas seulement que baza ba chantre de l'Éternel baza aussi ba serviteur de Dieu bazoté ya ba nzambe à travers la parole parce que mamisu ba sala ngo seulement à travers la chanson mais bon ba sala ngo nyoso mi balé à travers la chanson et à travers la parole faut vraiment baza la exemple à suivre ba dispute ba biloko mike aux amala muté mais na maloba na bango le roi ya lobi na na problème nan de ngati o pa bi na na problème nan de ngati mais ba mettre en pratique ça sera une très bonne chose pour la église du Christ. Merci en tout cas, Tozo Kende, très bien, très bien, Papa Serge. Le titre la bus Ali, ma bonne relation. Le quoi on a côté qui opère dans un thème en haut et taliba relation. Pourquoi il y a thème il y a bonne relation et puis pas garder la relation n'engeni. Merci beaucoup maman Kapachi. Je pense que thème haut on a un pour na bana nzambe nyo so bolanda biso epana yo. Baza libanda mboka baza awa na mboka lelo bolingo tokola na ngona bomwana kuba d'abord dans la famille parce que même te poser comme première question par rapport à les deux hommes des dieux et ça ka yango na problème ngo c'est-à-dire bolingo tokola na ngona bomwana na roya pa bandeko na kolia toza malamu tokola tani lamba et tout ça léon d'abord non na ba famille c'est déjà tout un problème à combien plus forte raison dans milieu professionnel des bino bosa musala boye des bandeko ba osala musala eza pasi yango wana nzamba simbi biso na motema lokola a bandeko na yebike ba olanda biso ebele to partager par rapport ya thème o ya ba bonne relation bon voisinage au mona ke bandeko toza na même parcelle roi to ba na lopoto cour commune ba porte ebele au mona ke mama apporte wana solana mama apporte musuti o wana solana te bandeko bana lupango na bandeko en face ba solana te moi na linga ke osakana bakangi moi na songa bo biloko nyonso wana ce n'est pas bien et on a pour que to partager lelo bandeko ba Olanda biso ba bénéficier ne fisque na quelque chose mutu na mutu en commençant par nous-mêmes o toza na plateau et puis na bango ba Olanda biso na bandako na bango na bisika na bango ya musala mutu na mutu azonga na conscience na ye atala est-ce que nazara malamu na bandeko parce que to benda a toujours droit de notre côté pour la nibo sola sinon maman capacité so na ebisi bilo makambo salanga boko inae menga moko na olobate makambo penga na sala parce que réaction ya maman capacité ya ki ezaki par rapport à action nga la sala ki na posaki action lokola imenyoso yango epozongisa ki réaction menga action nga na ozwa na obomba na ozwa ka réaction na yo wana nde na ko étaler na osala ba panneau minene botala makambo salanga botala makambo salanga au moment ya la catégorie bandeko mususu ye azaka malamu na niveau famille alobana na batute na niveau musala ba collègue musia ya classe ba collègue ya musala ya za toujours na ba problème na batu ya za malam batunde basala ka mabe mais avant d'akater na point mo ameka osala pe examen de conscience mais pourquoi toujours ngane na malam batunde ba ramabe wana lobela ka elorote c'est une mauvaise chose et ça est pas na biso batu ebele ba parents ba jeunes batunyo surtout na génération alelo libanda ya mboka partout bandeko bazaki ensemble pour un petit problème au bokoy ko arranger bo arranger ngote le kambwane koli et ça lui même que nga na yebisa ba proche nanga boza isuna mutu wana ti ko swana nanga la mama kapashi na lingike ndeko nanga leki nanga yaya nanga connaissance nanga yepe akota na likambo wana et yepe so azana maturité te yepe akota na likambo wana et alors quoi na bible na mukanda ya 2 rois chapitre 5 premier verset tozo kita
na otanga yango mais nengina expliquer eloko moko et ça la magana Israël et ça qui na roi moko roi Naman azaki roi ya Syrie pardon Naman azaki général na Syrie le roi lelo azaki chef d'état-major général il y a Syrie azaki général ya makasi c'est-à-dire na bituma so ya ki abanda ko perdre té bakenda même na Israël ba gagner bituma na Israël ba botoli biloko bazui même batu en otage azui une fille israélite en otage ayena na ndaku na ayebisi madame na tala oyo aza esclave tozui en otage kuna na Israël azala comme bonne nayo awa aza esclave en même temps asala comme ça na ndaku fiwana israélite avant d'agana ndaku ya général Naman asala comme musala azo aider maman na ndaku et tout ça. Mais la fille en question a remarqué lo comme que général ala taraba veste akokangati na kingo atie sharp alati bagan na makolo même ata na ndaku autika na kilote te olata pantalon ba chaussette. La fille a observé général, a observé, a remarqué à tel comme sous général qui dit batika qui me peut dire bon général a na lèpre. Lèpre maladie ambalande tout le bana lingala. À l'époque ce mutoza na lèpre normalement babande ko zoyer ba otien na désert azal enclavé yemoko en quelque sorte ndenge covid OK maman ndenge covid ezalaki non ce mutoza na covid baké batie bango na coin moko pour ne pas que a contaminé batundingo lobi mais siko lokola général azaki makasi a mokondi ye muto simbi armée ya Syrie roi azaki na choate so na ki otien en quarantaine nanya obundela biso so bitumba eye azala kaka mais ami bombaka et la fille a remarqué que général a en lèpre aye et pas ya maman lokola azaki na bonne relation na maman maman ande ko considérer ka lokola esclave te on considérer lokola mwana na bango. Oui, aux années israélites, bazio comme esclave. Ah, mais maintenant qu'on considère le quoi moi na azofa na bien, azoane bien. Ne moi na moi ça pour ça n'est pas maman, abi maman na likamba ko yebisao. Olobi nini moi nanga. Abi maman s'il vous plaît na moni neti. Papa azana lèpre. Abi nanya yebisio, abi te na remarqué ngamo na moni quelque part na kingone papa azana lèpre, mais na yebi solution à lèpre. Or lèpre à l'époque ezalo rola ba ndé covid ezaki ezaki na kisité ndenge ba sida eza na kisité à part ceux qui nzamba sali au grâce. Abi nazana mutu moko prophète et pas na biso na Israël comme on est Élisée. OK. Ce qui papa ndimi kaka akiende kuna na Israël akuta na prophète wana lèpre ya papa aussi. Maman a dit OK, merci beaucoup, nous avons une information dans sa papa. Tala mutu ya tinate, mutu pamba esclave. Je ne sais pas ce que Vandé ko fouté nanda kwana, mais je pense que Vandé ko fouté. Là je suis en train d'interpréter parce que la Bible est précisant aussi. Pour ceux qui moi moi si wana azalaka na ba inquiétude na motema na azalaka malamu muté na famille wana alinga ki jamais aïb sa maman na likambu munene wana. Mais azui courage atali ndenge toza malamu nanda kwa général. Parce que les préons n'engezoko baboeti un jour et au général. Ce qui est bomier, bah avantage toi dans la Syrie, malgré que nous sommes esclaves et aux alliés aussi là. Donc tant que Syrie, n'a peine à perdre. Maman capacité aux aboués, aux a une entreprise. Oza muto il faut te protéger parce que le Congo eza o ezali mais normalement oza mutu oyo oza toute une institution il faut te protéger c'est-à-dire oza na kimia mutu no est tourné normalement pour que opesa na Congo opesa na bana Congo oyo eza ya malamu et puis ba o baza tout autour na yo ba se retrouver. Vous comprenez? Donc moi si on a le colo ba sous caméraman mo na capacité TV atali que non il faut maman za la bien parce que bola moi maman ndé bola mon abiso tant que maman au mata biso to na simana tant que zo ke likolo biso pe to zolanda mais ce que maman zo kita biso pe to kita ndé moi si on a comprendre il leçon par rapport il y a bonne relation azaki na mona maman par rapport il y a bon climat o ezaki na kati ndako ezaki na un bon climat na kati ndako mona ke ndako to za bien général azana nga bien maman général azana nga bien apesi bango information lobi to kende bokende papa akende na Israël akomona solution epesa makuna mama pe amemi sangwe papa général papa tala mon esclave oyo yelanga oyo ayibisinga likambu nini ayibisinga que na Israël et pas na bango ils ont un prophète mo comme on Élisée ce qui ok na problème na ya lèpre oyo aussi la général abitika mambo na lèpre aussi la atteint. Les précis la raté maman bandaka la soda na tembe soda tembe akala maman
Et si la raté maman lobité et si la kai. Moi je suis à lobé si la raté mais canan. Général a kai bisi mo konzinae roi ya Syrie. Tala landa kunanga esclave mo na zwa ka to ke na guerre a bisinga que lèpre o ko sila. Roi pena muté manaza na souci lèpre on si la po ebi mutu nanga ya makasi. Abi ça va non comme lettre comme lettre tindé li roi Israël. Na otinda général nanga Naman aya akutana na ndeko Élysée ala mambo solo. Roi kuta koma ekole la pasoli bilamba bi mais soki Naman azoya c'est que problème Naman aya kala ba problème. Naman aye habité problème ya te na kutana Élysée. Kutana Élysée bi ça va. Natanga kala ba prophète bazaki reconnu na ba roi. Oui. OK. Oui parce que Israël comment frappe et puis du fait que Adbip eza moi ma ebele ba mo banga bino mais normalement mo konzi fois zana ba toujours ba prophète oui. Na Israël ils toujours bongo. Au moment à David Azalaki toujours na Samuel. A commencé d'abord et pas à Saoul. Azalaki toujours na Samuel. Ye wana pakula bango mafuta, ye wana banda continuer bango Nathan Zalaki ainsi de suite. Amen. Donc mon kondi atambola toujours na prophète parce que lelo entre guillemets na kanga parenthèse moi rapidement. Ba kondi ya lelo même mutu mama comme bourgmestre. Il préfère il préfère visionnaire or à l'époque Mambunyo soana ko mona wana ba Samuel wande ko salango si Saul yo otambola mabe yo mabe otambola nzambe a déchirer pouvoir na yo kala mingi te ozokwe to sambela nzamba bina ebisio ya suka to sambela ya suka et puis effectivement et salami David yo zu moi si abato na basi no belé na ba makango mon préférence au moi si moko ya muninga ya bacheba yo nzamba saloma be David aleli nzamba okema mais lelo c'est autre chose. Nakangi parenthèse wana rapidement. Prophète akutanina général Naman. Général aye prophète kutabima itatikali na ndako bibo tuneni ni on aye pour un problème à lèvre. Boye bise akenemba ngwa ke ko ya 7 fois na mai et puis lèvre aussi là général Asidiki. Comment expliquer na ko ya 7 fois? Est-ce que pas na biso kuna na Syrie ba mai ezala raté. Donc on a voyager na ye boye na batunanga premièrement akuten nanga te a négliger nga. Deuxièmement apesa ngelo ka muke batne c'est papa. Sala na ngomba minene. Asengo ka ya muke yo moko lobana kende ko ya na mai 7 fois. Akia sali yango 7e fois tant on bi malama ibota la boué son propre les prenant ceci bien en tout cas prophète à Israël ils n'est pas prophète pour qu'il y ait remercier to ko ko tanga ngo maman permission yo bande ko bazolanda biso to na mukanda ya roi il y a 2 rois chapitre 5 selon Otenayebi OK on attend la Bible OK 2 rois chapitre 5 to bandi na premier verset une femme d'entre les femmes de les femmes de non, excuse, na Bible, c'est ça, c'est bien. Vraiment. 2 Rois chapitre 5, premier verset. Naman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Naman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière à ma femme. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que j'ai envoyé Naman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre.
Sachez donc et comprenez qu'il cherchait une occasion de disputer avec moi. Bande ko ba continuer tinase wana lettre comme par roi ndenga zo ebise siko est-ce que ngam na guerrier ndé habité yote me batindi ngai pa ya Élysée na lingi na ebisa bande ko nyonso ba olanda biso siko yo amen. Nzambe oto sambela, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous sommes en 2024 au mois de mai okoyi ko mona mutu moko azapamba atinate mais o ebité na mois de septembre a okoma nani c'est ça to mona ngo lelo na régime sika ka viwana ka noko ya banani wana ka tante wana c'est ça Dieu, ça dit mutu mo boyo bande ko mona tinate mais oyebi lobiti amen a changer ka situation a tombola la Bible zoloba il prend de la poussière un indigent pour le faire asseoir avec des grands mutu tinate mutu suka matomboli avant de la bakondi pour à confondre maela bato mayele pour maman Cynthia au moins na se amoyi awa tozala na compréhension na biso humaine compréhension humaine ezoloba que pour muto bonga il faut tanga à université français bien à la tara bien et outi na famille mo boye wala compréhension humaine to tia moi ba critère na biso mais pas nzambe kotanga français kolata et tout ça là ezala ngo malamu mais nzambe pour qu'il élevé mutu atala mambo wana ti amen c'est-à-dire ezala catégorie batu musu mama Cynthia pour que azana bonne relation na yo ah oui maman Cynthia bon nakoyi kozwa avantage na nzela na ye oui nakoyi kozani malamu mais d'autres personnes oyo mususu wana même na coin soka obima bana kabina pesa bango mbote maman ateka mapa na tina tina ozwa nini na sima mama ya mapa na ozwa nini na sima ya mwana ya cabine mais il ne sait pas même ba shege otomona na nzela ba sauva bato papa toyoka ili solomo ba obeta awa ke ba osala bo attention koleka wana tina ba herbe à l'équipe ete wana ayoki na sima ke ba yako luke place wana mazu information pa nani et pas shege shege pona ye azo représenter l'autre mais il suffit seulement ayoka et puis ayoki amoni soki maman oyo a maltraitaka la jeune fille et puis ayoka kaite parce que là maman mususu ayoka bonne te hein abenga oka yaka lelo to lamba boye na cuisine ni ezanga mama ezanga boye zwa osomba mama lenga olingolo banini on a biso somba wana na osali esili ça dit yende mutu il faut ayebisa bonne ayebisa servante mais ye na retour akoyoko yokati. Or bonne nga yebisi musuli kamba malang mais la dame maman générale ayoki mwasi oyo ayoki servante alobi ah ya solo na Israël mutwaza mais ta naman aobi kana maladie oyo eza incurable à l'époque eza na kisité maladie ezanga kisi abiki nango seulement pourquoi parce que bazalaki malamu na mwana mwasi oyo ça dit kozala malamu e futaka ça ne sert à rien kokangela mutu kanda durant toute la vie toyoka yango ngano tokosola kaka tiliwa ngana yo kaka tina kunda eza balangage mabe makasi ya koloba maman et tant oza koloba yango mokili oyo eza na ba esprit. C'est le spirituel qui domine sur le physique. Maman capable pas comme lelo ozali yomo yebaki yangote même ba parents no ba yebaki yangote mais zana mutu mo ayebaki yango déjà c'est pour cela ka balobaka ndoki amonaka musika étoile la mutu et puis na ba vrai prophète pe amonaka étoile la mutu kozala oleka na nzela oyebi prophète te ozana mwana maman s'il vous plaît batela malamu memaka na nzela ya nzambe akozala mutu munene bolekani pe esili obosani mais après les années makambo prophète wana lobaki kokisani c'est-à-dire que pour que osela mutu bolamu to ozana mutu malamu et osenga te otala présent na ye soki nzambe a permettre que ozana batu malamu zala na batu malamu ça ne sert à rien bokoma na poto bovandi ndeko ya benga yo osarana li sous bonne relation ti o apanzanga sango ye mutabenganga alinga Alexa nini na kozo na capable ya kozo bisele mbongo ya tika na capable mais okomi capable lelo parce que okomi place okomi na poto ozana maman yango wana avant babenga yo na Kinshasa ozaki pe capable ya omisaila ba démarche ngisa pokende bakanda musuba bakoma na ba poto mama Cynthia likamuke asiliki mais azaki na kinya mutu wana azaki na poto abenga yo wana mobali na ye mwasi na ye abandé ko sale plus pire que o asali na poto abandé ko supporter mais du fait que comme une position mo ya force to comme inde moko biso to la même avantage wana mutu ngapa na mutuka wana ka banquier ngapa na nango ba yebi biso yon na l'état a commis na moi orgueil moko ça ne sert à rien
bande ko musuna mokili balobaka to garder ba relation to zanango parce que to yebi lobité ça ne sert à rien à âge mo boy o banda ko briser ba relation o banda ko kata parce que o yebi lobité oyebi lobité lobi eza ya nzambe zala malamu na bato amen parce que mutu nde osali so lobi na ngata ba jeune nkeza cercle ezara kilo malgré que bembe pe mais cercle été mais c'est une façon ya kolobake zala kaka malamu na bato parce que si cette dame maman générale azalaki malamu te na mwana mwasi o ya bonne mais mobali ne azui guérison wana te guérison wana e ya ofele parce que ce bande ko bakiti kino na se ba omona ke na man tango auti na mai komi bwaka Zongeli Élysée. Ok. Et puis c'est talent na Elio ba présent biloko. Misuba zonga raté. Misuba zonga raté maman. Hier au moins azala ki na notion ana malgré qu'aza soldat. Aye na bi mam papa na biki biloko yango. Élysée e bi se ngam na biki sote anza me mutabikisio zwa biloko na yo kende nango. Voilà ya bato akala. Ya bato akala. Mais muyebi mo azala ki pembeni ya Élysée wana. Offrande bakisa. Parce que serviteur ya Élysée azala ki pembeni wana Géasi azala ki muyebi alandi na man na mupandi ya bisi na simalandi mbangu na man na temi na cheval. Bisi bato nebo temi sa ba cheval telemi. Nini? Abi prophète atindinga ayebisinga ka bosana ki pesa biloko wana. Ah, tuna tanga kalezala. Ezala mama ebandi lelo to nyonso to mona lelo yo. Ezala. Exactement maman. Namana bien solo OK pas de problème pesa azibilo nyonso na kundoli yango akena ona nda kune achi mais le roi nzamba songi et puis prophète abanda ko mona e déjà na molimo ndenga landaki na man tango Élysée Géasi ozala ki wapi ote moko nazaki kana sima obezo na sima to cholanda papa wana ya général ote outi olanda na minute on a biso biloko apesi ya na ndako mais le roi wangani au moins les prendre etikel na mai ya ezongeli maman Géasi azio na famille no lèpre oza c'est-à-dire et là on a ngi koloba la bande ko bolanda biso mama Kapashi tous à la bien amen to garder ba bonne relation et refungwe la biso ba porte mais ko garder ba rancune ba problème ba guerre ba querelle na niveau ba famille ngana oloba na jamais et lokoye asala wana ye lokola sala papa na biso na kolimbi c'était na ko pesa exemple moko bande ko mingi balobaka ngana memaki ndeko x na musala ndeko ala ki afundinga balongolinga na musala Ezan Nzambe yenda mettre à temps et à circonstance ayeba que un jour au memande ko na musala ayeba ki même que un jour aussi ndeko na osaka yo longola musala kumisa Nzambe fungola mutema tant que tu as un problème avec na mitema maman Kapashi nakanga maman na biso ndoki nakanga noko na biso ndoki nakanga famille na biso bandoki nakanga ba camarade na bandoki c'est-à-dire yo kanga ba tutu bandoki motema na wana mazite kangi mais wapi place o nzamba roleka pour que apambola pour que afungwelo makam place ezate parce que okanga makambu nyonso ezana maman musu na Bible le sous maman Kapashi toujours na 2 rois cette fois-ci na chapitre 4 maman wana azaki mwasi ya mosala nzambe mwasi ya mosala nzambe na mama mo mobali ne aye akufi mobala akufi nzoka ne mosala nzambe tango azaki vivant azwaka banyongwa batu defa banyongwa batu akufi bata banyongwa bakomoya papa azwaki des vestes na ngai combien $100 mama ta nanda 0 yaka dans 2 semaines to luka oya papa zoke loko nanga boy combien $20 yaka 2 semaines bato banyongo balete mebe mama pesi ba rendez-vous ba yeko ya bango so na nzela moko mama wapi mbongo na biso mbongo izati ça va le roi mbongo yati to ozwa mwana parce que à l'époque bande ko zo ba esclave nde to tanga epa ya roi bande ko esclave to ozwa mwana no asela biso musala jusqu'à ce que valeur ya mbongo na biso ekoka nde to tikelo mwana mama siko atali natikala langa peka na mwana ngo moko na bango mi balete misatu te mwana moko se bazuye et puis na bateau nyonso ebele akoza l'esclave pendant combien d'années et puis tinga la kufa est-ce que mwana akozonga mama bino non que Luka prophète n'a exposé problème que talent de kolabino bo sala gane musala auti kufa mais ba nyongo nga na kokati akukuta na prophète atuni ozana nini na ndaku habiter na ndaku na kana mwa mafuta mukie na Krishna nga le to bakala kwa na bidon na ngai na tout monde mafuta etikali mukie na bidon prophète a dit OK c'est bien parce que nzamba sala toujours na eloko mukie ozanango
Si on a quelque chose, il y a un exemple. Il faut pas au vendre, oui. Ma multiplication. Multiplication, ça va à 0. Parce que si on s'allie 1 million multiplié par 0, et puis ça 0. Mais si on s'allie 1 million multiplié par 1, et puis c'est 1 million. Donc, ça va toujours quelque chose. Maman a zongi nandaku, prophète Ebissier. Tala pas voisin na yo bandeko e bana bango senga ba bidon senga ba tonneau senga biloko nyonso comme ça ngana koya mama kiei a sengi ya bandiko côté pas ba voisin Nini ça que maman à côté pas voisin parce que ça qui na bango en bon terme en bonne relation pour na kilelo okanga mama ya voisin à droite ndoki okanga voisin à gauche ndoki oya en face okanga ndoki to batinyo ke osenga bidona nya opesa et puis déjà voisin opeo ke osenga wana ya tu no osenga bidona na posa na ni bidona na tokela mai mwasi na mobali na ngana bana ba mela ochelo kamabe apesa ti mais maman lokwa azaki malamu na bato asengi biloko prophète asambeli mafuta bidona mafuta komi maman Cynthia so abando chango boye et silate atondisi bidon atiena bidon esilite atondisa ti na suka sengi mwana bidon musueza o bidon ate era ozongisa bidon mafuta tiko tanga mwinzambe ndenga sala miracle na nzambe nda sala mamune c'est-à-dire na mukie oyo mama zaki nango na relation malamu azaki nango na bandeko azui ba bidon ebele parce que prophète ebisakete ke ko somba po azaki na mususu te azaki na mbongo te ko somba bidon azombongo wapi ye azui kaka oyo ba voisin bazaki nango oyo ba voisine bazaki nango abandi ko utiliser azui mafuta etondi partout azui mafuta wana ke ateki azui mbongo ekomi o papa yo verse ezaki comme $100 zwa yo zaki nini o azoki eloko bozwa mama afuti banyongo pe atikali na mbongo bosusu à travers mutunde mutu abongaka à travers mutunde mutu azaka élevé à travers mutunde mutu azwaka même nomination ah natanga na camarade ya nani ah simbo na loboko recommandé yo ni tete boye bana naye botanga naye ton ndeko no aye bana naye tanga naye olingo zo recommandation anati Jésus aye devant tombe ya Lazare abeli Lazare akufi abakundi ça fait 4 jours Jésus aye devant tombe batu ba encercler Jésus ba tombe ezala ki ebele mais Jésus aye seulement devant tombe ya Lazare abengi Lazare sort Lazare abimi mais atiki ba cadavre musu bibembe musu etika les place wana pourquoi seulement Jésus abengi Lazare parce que Jésus a une bonne relation la famille à Lazare aibana ki na Marthe aibana ki na Marie aibana ki pena ye moko Lazare bande ko yamba Jésus malamu epa na bango soki tangu Jésus bande ko epa ba Lazare po alia fufu Lazare bande ayope kara fufu epa na biso yope ne akufa ka Jésus nga ya te bonne relation à Jésus na Lazare ya bandeko ya Lazare na Jésus sali que Jésus aya abimisa Lazare Jésus a commis na tombe akuti batu ebele mabimisi seulement Lazare mais Lazare asikuzaika yemote ezaki sépulcre cimetière plusieurs cadavres bibembebele mabimisi moko oye ayebaki misusu wana bozela jour ya enlèvement bose quoi mais pona Lazare le roi na ebani na e lelo abimana na zonga mfi merci ndeko nanga zala malamu ekofuta yo amen tala pe bando kangela batu bakanda na mitema ozo avancer te parce que oyilo nini ezarabi so na kati ya mitema mama Cynthia le quoi na kangeli kanda bongo ye a sentir yaza na voiture nini yaza na Toyota so ikechwana nzamba kosunga ngai ngala kosomba jeep na kosomba jeep tant to croiser na nzela akomona nga na likolo ya nasie c'est-à-dire au sa la prière au fina ba misusu yo no mata non nzamba justice il est le juste juge c'est-à-dire na kati ya bonzambe na ye salité ko kota te et ande baba océan et dégager la salité mais na kati ya océan ko retrouver quand même quelques saletés mais na kati ya bonzambe aza tellement pembe que salité ko kota ba prière le roi ya ba revanche nzambe elevenga bamona banguna na nga bamona nzambe tombola nga banguna na nga bamona nzambe na moni pe pasi mingi nzambe banguna osa vraiment sûr que nzambe fa tombolo pona banguna na bamona ton nzambe fa tombolo pona gloire na ye et puis tango tombolo pona gloire na ye atindi bande ko mususu c'est-à-dire yo za na cercle on a lobi tu seras une source de bénédiction razo bénir Abraham. Si on va bénir Abraham, on s'allait une source de bénédiction. Parce que sur Abraham, on a rancune, on a bonne relation.
Ce que source à bénédiction est à la terre, parce qu'il y a un problème dans les neveux, dans les nièces, il y a un problème dans les tantes, il y a un problème dans les oncles. Quand il y a un siko à salaki qui yo, au bénir ba sousou. Ce que ba sousou là ba bénir et pas non déni. Nyoso nzamba cha na kati na biso mama kapashi. Ezara pona bandeko pe ba tout autour na biso ba se retrouver. Ndora ba to lobara. Mais bon on va kisi comment aller à ngona batuti. Ponzamba pesa ki yango na ba famille nyonso mama Cynthia na bité ba boti bino ko menza ba ko ba bona élever yo. Tango élever yo po ndo benda. Obendi Blaise na bino, obendi ya na bino, obendi leki na yo. Ah omoni kuna famille wana ndeko na bango mwasi ndaza keleve yango wana kasi ndeko na bango wana kenda Belgique kasi ndeko na bango mwasi nzambe na plan ne biso ndeto omona ngo lelo mais nzambe tango bandeko check dans les maman ayeba déjà que asali déjà schéma lui awa na che oyo nda obenda oyo nda obenda oyo mais ceux ka yo okangeli petit frère kanda okati cordon wana nzambe pe likolo akati parce que o compliquer directement système nzamba sala pour la famille na bino nzamba sala ke yo ozali lever obenda mais tangu yo okati bato obenda mais nzambe pe ifo akata nanu atala sikoyo apesa na mutu nini mususu oyo akoyiko za na motema ya abenda baninga mususu na association na quartier yo osola na mutu te yo beba na batu nyonso yo olinga batu te yo nde batu bayinaka yo nde batu bas esimbaka te ce n'est pas une bonne chose ndeko nanga kozala à l'étranger. Cela ne veut pas dire que non, yo komi na lola. Parce que tant que tu as la kini awa se na eu problème nan de konanga, na ki oluke na nga bato bongisa. Na ki oluke na lem bato bongisa. Mais loko ozali banda kuna na système a mundela sala biso ya ko bloquer mutu na téléphone. Ko bloquer na WhatsApp, ko bloquer na Facebook, ko bloquer partout, ko bloquer si na normal. C'est-à-dire yengai na ye si kaka nzambe tokuta na kaka mukola suka, c'est pas une bonne chose. Na ko yebisa bande ko nyoso bolanda biso partout à travers capacité télévision na maman Cynthia. To bongisa et pas yo bebisaki bongisa parce que l'obéza ya nzambe et puis ozana ngo lelo nzamba pesio yango pour que bandeko musu ba bénéficier nango. Ne pense pas que ozana ngo lelo nzamba pesio yango seulement pour na yo et puis yo mo ka bénéficier nango. Merci évangéliste Dioka. Nous avons pambola pour un message et ça dit vraiment bien. Pour nous lundi adresse à église et puis tu as déjà numéro on a assez. On a pas contacter facilement. On a pas tout lundi son émission lelo au lobani et puis ba remerciement la banani pour tout ce qui ça. Tu as bio herbe cacao pardon. OK. Et ça na biso ya bateau bazali na ba règles douloureuses bazali na ba maux de tête bazali na ba tension qui mataka en tout cas eza vraiment solution na diabète na biso ezali dans tout Égypte bazali na problème ba estomac ya sucre ba maladie nyonso ezali moi ebele wana bo contacter nga on peut sa bidon numéro maman mokaza na Égypte kuna olozo ba insuline wana soko médical te wana en tout cas ezo réduire penato ya sucre kitoko en tout cas tous en biso contact ba balingi coiffure ezali na immeuble Empire et Paris makambo parisienne herbe aux perruque bob il y a couleur nyonso on a poto aux a partout au contacter nga on peut sa adresse ya partenaire nanga pour na ba perruque merci papa Juno Sokoroki ko clôturer na biso et puis ba remerciement ba tout ba soutenir yo. En tout cas merci beaucoup na passage na. Merci beaucoup maman Kapashi ngandi na remercier et puis équipe na Mobimba nzamba pambola bino ba lisusu makasi koleka et à chaque fois message eza tozanga te bozonga problème bandeko merci bandeko nyonso bolandi biso ko silikate mais meka kotala na moto kangela kanda ata 99% sala ya mabe mais na 1% ya malamu peut-être ça ela yo sala siko effort na motema na yo banda kozwa 1% na banda ko amplifier yango banda ko matisa ngo chango levir et vimba au mona que même ata yo pendo ozana bato sala mabe mutu oyo aza parfait totalement azate kaye moko amen zambi biso sona mokilia wa tozana mwa ba pourcentage ba mabe na biso ainsi de suite limbisa bandeko na yo limbisa mobali na yo limbisa mwasi na yo limbisa entourage na yo pour que makambo nyonso ezala malamu. Merci maman Cynthia numéro na ngeza plus 243 et moi derrière maman ba afficher na télévision na écran bino
plus 243 89 81 26 008 mbote na bandeko nyonso balandi biso de partout na moni ndeko Christian Bagaza na Paris na pesi mbote puis na pesi mbote na maman Angèle Tumba na États-Unis. En tout cas mbote na bandeko nyonso tokuta na bino prochainement et merci beaucoup na maman Cynthia na pesi madame mbote maman Charlène moi libange salo bien vraiment merci na pesi mbote na pesi na bana nyonso ici Daniel Gino Ginel Gillian en tout cas mbote bino nyonso combien vous basa 6 5 plutôt, 5. C'est le 6e carabine. En tout cas, merci surtout pour la patience. Qui va dans calamé au Sibir, moi, coco technique. En tout cas, nous avons pas surtout pour Nawana. Bote na ba tenir sur la division église corps de Christ aux côté Wana. En tout cas, kende église pour un évangéliste. Aux apôtres, aux partout. Hier, azala pour na évangéliser. Au moment où on appelle qui moi solo mo hote la Bible mikeme na kangi en tout cas on a problème on songolo pakala évangéliste Juno azawana pour na ba prière pour na orientation bango bazana bango te opesa pour na pété yo mondo kokanisa ke papa te biso malamu zo ata moi sikro mela numéro zana et puis tokutani prochainement na émission Sika. Merci maman. Capage TV. Capage TV.